la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. On a pour bateau va soutenir au basali qui Et ça, déjà merci parce que témoigner Bolingo. Un grand merci à NTPC, les Amasumu, comité Nyonso, et puis groupe Nyonso, l'association Nyonso, qui est active dans ce que ça m'attend. Et en particulier, je merci au président Elombe pour nous kondima atika ba procès na ye atika misala na ye nyonso akati ati na point noir pour nous gezwa corps ya ndeko. Ça témoigne vraiment un grand amour oyo azana moi vers biso dope association vers biso artistes et comédiens. Donc on appelle si bango merci parce que oh biso to ko sala te bande musu ba ko sala azoma biso to za peut-être na incapacité ya sala oyo bango basali et des retours bazo mériter to bana bango merci. Donc merci penza na bande nyonso délégation nyonso organisation nyonso équipe nyonso et sala que nous autres ndeko na biso uta kuna et comme la biso a. Voilà papa question moko esuka parce que message au pesa biso pour na ba comédien mais toza ko se retrouver au moment où chaque année ba comédien ba pour faire balé misato par rapport à message on pesa et puis message nini ko yebisa ba comédien pour na ba liwa et ça la chaque année. Bon en fait liwa chaque année ça non gaga so peut totai to mona ba soda pe bazo kufa chaque année et biso peut dozer belé to ba no kufa parce que Bible lobby dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour retenir donc toi no kufa na biso Bible lobby même il n'y a pas la délivrance au jour de la mort basala nzamba nguya bakufa ngape na kufa na te yango tine église to kufa par rapport à message wana pesa quand tu réseau sala mabongo non message eza ki juste nzamba tine nga lokwa sentinelle parce que batu nyonso bana ba cimetière bakufa liwa nzambe te musu bakufa baliwa bato mona pe na ba témoignage même na ba délivrance mutalo ba ke yem taboma mutu songolo alors ils en ba liwa musu eza nzambe te tant nzamba pesa recommandation les to sala prière wana alors que la prière n'est pas dit tout le monde va zala ils ont artistes et comédiens musu azana pe chrétien te azana religion musu pe aza chrétien mais peut-être azuna pe tenté musu pas chrétien mais tant musu après ça n'est pas privilège dans ma musu donc tout le monde n'est pas appelé lorsqu'on organise une chose ou un événement batunia sur bazala non même Christ n'attend on est bagnos balanda qui était ils en ont normal donc to lukago mona bande ko mabete to so nene c'est biso no to so appelle nzambe pe mukolo monte to baninga musu ba osambela nzambe biso zaino bana pe to sa elote na mamwanzana donc c'est un peu ça to ça qui prière pour que liwa elo moite mais liwa ezala normal son nzamba bengai de la fois na kei mais ezala te po mutu mo balukia bomanga ndenga na kende lokola sacrifice na ye to pona posa na ye non mutu na muta kufa na liwa ndenga nzamba chele na sena moy c'est ça qui était l'objectif il y a ba prière voilà ezali na mote po longola liwa mot de circonstance pour la famille il y a mélodie au batikali pe na mwana mélodie pour la famille artistique pour la famille biologique et puis non loba pe pour na bino famille à presse biso nyonso ba kito kufa ba œuvre auto satan 2 ans na bomo ya on ba juger biso après liwa il y a personne qui est au-dessus de l'autre chacun
chacun de nous aza important pour Nabaninga. Beaucoup en ambon et belé mais mutual on la matite aza salité le pas aza très important pour yo ko long langote. Alors so ina vite au moment na nenge Philippe Azoloba considérons les autres c'est comme s'ils sont au-dessus de nous-mêmes et c'est alors de vivre malin. Oyo zanango ko beta tolo te poza bato bazwa ngo liboso na yo. Donc biso nyonso na famille biologique, famille artistique, na famille médiatique au bino bozali famille à presse bien aimé tout se prépare pour na lola. Après liwa et ça c'est les alaba ndeko na message pur aux sans tâche yangwana. Donc après la mort il y a un jugement. Il y a le tribunal de paix pour ce monde et il y a aussi le tribunal de Christ dont la Bible déclare après liwa. Ngana banga retour à Christ était pour quoi même après 1000 ans. Il revient bientôt il là mais liwa au sous sabiso. Et après la mort on attend que le jugement. Yangwana na sengi na biso nyonso l'autre mona ga yangwana ndeko ke kufa na point noir est-ce que penser neza ki un jour ekufa la kuna non donc ngana auto ebi pas to kufa la tamsu na mutuka tamsu na bureau tamsu na tournage tamsu na reportage donc oya mutuye ezali bayaya to tambula bien pour to hériter royaume des cieux. Ça c'est une vie passagère mais il y a une autre vie qui s'appelle la vie éternelle. Oyo maçon na biso Yesu Masia nazale peintre ye ndako ndeko na tozanga ngo po na vie likola biloko mukilo donc to kufa to ebake après la mort il y a un jugement soit au enfer soit au paradis yango na ko pesa le message na mutuna botuni nga bandeko na jour de Bonangaï. Présence dans le lot de matanga ya Mélodie Badiama. Organisation matanga sur les canons de Koyosa IGF ya Makambo. Moi était donc vraiment dans une attitude mo ya mawa. Mon it lelo toyé ko rendre dernier hommage na sœur na biso Mélodie et puis tozo kendi ko tikaye sika na ena ndako na suka organisation déjà likama organisation ko ndanga na linga bato balobela ngote parce que to lakisi en face du monde que atabo tcholo ka ba comédien atabo sala ka boye na ba comédien na bato basunga kabiso na ANTPC lelo to lakisi bato ke toza bato oyo toza organisé donc matanga Mélodie désolé ka bien muto ko yela oli solo o bazoki $100 mo ba chaki boye alukuta ene azana intention ko yiba mbongo parce que lelo za jour asuka to ke kunda mama mongo ebetama ma r mama mongo ebetama za ROT donc organisation za nango kitoko makasi Mélodie asali musala na ye yango moni a mérité oyo yango moni ba ndeko ba ekolela ba famille ba ekolela ye azo mérité yango donc biso pe ba yo to tikali sala musala na yo tika okanga famille ndoki jouer yekola ndenge nini mutu akomaka star po lobby na yo o marqué donc c'est un peu ça le ngana ko ba yango wana c'est un peu ça parce que ça la ma voix c'est ça ma pouvoir mbongo nzeba yo zo la na ma voix ça ko ngana na ngana na voix wana yo mo ibato ba kumisi ba voix tena tuni ba nani tangela koma mutu wana voix elo ba siko na sepelise siko ye mutu wana tangela koma mutu wana boyo yo tanga nyima ko kala za journaliste yem da bimisi voice yaza na kanda ba nobi mana mutu maboke alia embongo yama ko mafinga bata maboke na bisa bino ngote yinga kazi mutu malonga mo ba lobi nzoka nde ye mutu lobi déjà dans le bas la commentaire ne batu ba loba naye ase moka na batu théâtre finga batu théâtre pourquoi ka mobali mo ba sala ka mabali ya mbongo na zaka mutu théâtre ameka pe ko sala théâtre simba te obike bango pe ba sala ba théâtre c'est pas facile hein? Et ça œuvre d'esprit hein? C'est pas pour rien batu belé ba bimi na ba ina ozo ba biso to ba formation na ba ina bo so mutu zo tanga wana akoka théâtre simba gouvernement bon ba misatu basala théâtre simba te na Kinshasa et simba anima kwa kala et c'est de Panama mida la Taylor ba misatu basala théâtre simba te OK mida actrice ba réseau anima kwa kala yekuta na la nene ya José de Londres à côté na ba film mais banda au simba te o mususu wana c'est de Panama auta na les érudits et simba te so yebisanga yo finga théâtre nani kolanda biloko na te ba voix ezama malukuta ba voix ezama malukuta moi na mboka Jiri ko betos ko tala soki artiste comédien ba kofi ba makambo ba toujours te ya lelo pene bimi na ngote nazo ba tesko te ya lelo bimi te ya lelo bimi te yo moni matango bande bimi ba bandi oki masola mbongo betami et puis na féliciter ngana féliciter famille Mélodie OK
tozolaka teke bato tout okufelaka bafamille nyonso fo bolanda exemple ya famille ya Mélodie po bamatanga mosusu eleka toyoka mpena ke famille bazwi basali boye famille basali boye omonike baza famille moko ya kimia matanga eleki na kimia eza teke mbongo ya mowei bofongola yango miso omonike basali yango kimia donc nga mpo na nga coup de chapeau na famille ya Mélodie et puis na NTPC et puis na bacomédie nyonso parce que yo ya ofinga comédie po ani po le miso mobali mo ya comédie obengisaka na poto asala mabe okangama na kanda na bacomédie nyonso soki aboyi yo luka mosusu la vie continue donc eza bongo voilà message nous repesa na famille oyo bauti ko te ngai na uta okufela dernièrement leki na ngai na bi passe esalaka na bi ke même maman ou papa ou bien bandeko baza na passe na minute parce que moko bandeko mona na famille na bango azali susu eza passe donc nzambe na bolingo ke no visiter bango apesa bango makasi vraiment pour on ngana koloba yango wana mona été à kolubana et kosulane boité OK moni tala na TV wena jugé boité te pota mususu rôle to la tande ba rôle ba personnage ou ba peso la tawana meta musuza yo te na jugé boité parce que na bien vraiment maman na biso ifo lelo oyo toyoki na réunion na ba groupe par rapport ya organisation ya matanga totali ba matanga eleka ebele mais matanga ya maman na biso Nicole Mélodie ezaki vraiment normal et puis ba toute na organisation ba laki vraiment calme par rapport ya kotala ba matanga tout eleka pourquoi les candidats oyo ils ont maraba dakati zuminga de l'air Mélodie akufi te makanisa c'est papa pe lo mena ba masumu ne bazana baba tamayeli ba mikoloti ezalaka nango depuis kala NTPC ezalaka nango depuis kala dépendant peta mususu na famille nini oyo biologique ya mutu akufeli ndeni ba oyambela bino omoni ta mususu neti famille ya Mélodie clé ezaki famille mo eza famille moko déjà boye le ba papa masumu to kendaki pona makama kosolola balobaki ke toza wana tozala mutu moko pona bibiso nyonso déjà et dépendant pe na famille ta mususu lingi boye ta mususu mona mama kelele et boti oui merci beaucoup message nous représente artiste comédien sur Bolando part de le monde entier et puis na balandia ba différentes chaînes na biso au Bolando biso na balandia artiste nyonso oyo olanda nga bisika nyonso ngana linga mingi mito lingana pour de vrai surtout lingani pour de vrai ezala bien moni to sangani pour de vrai to sangani ke mutu moko za na rien passé te pona matanga ndo na biso ya na biso Mélodie leki na biso mwana ndenge kei kimi aba féliciter ba artiste comédien parce que to sali makambo biso moko omoni bonde ezala kitoko to continue bolingo oyo kaka ti na suka mutu moko te to na famille moko te bazanga mabe papa moko ta boti bana ta musu 7 o gérer esprit 7 esprit o gérer bon siko de to za belé boy pona ko gérer ba esprit za facilité na to lingana pour de vrai to ebana ka ke mutu mutana ba qualité na ba défaut to lingana to limbisana o moni ke ndeko na sala mabe alimbisie Bonne santé. Ça va nango. Mama tomoni bino lelo na jour ya soko boki kotika Mélodie nanda kune ya kopema. Lilo bani no koza na. Lilo ba makasi ezaka que douleur, choc. O moni soko zo sali kambo okufeli ya yo. Posa kolela erone ezala na mpe. Posa no ezali sino obongisa non makamne se comme après. Tango moni ke makamne se sili posa pasi siko eye. Donne une émotion dans un journal lelo. Donc eza pasi eza esengo ya koloba ke to réussir to kunda ndeko na biso na kimia eza choc koloba ke Mélodie eza suna scène te do ozalaka suna scène te mais merci loko l'artiste akufa ate ba image ya Mélodie to continuer ko rediffuser yango ko tala yango pe ko retala yango jusqu'à ce que to lemba ko tala Mélodie. Donc voilà alors lelo eza mukolo biso to ko bete na Mélodie maboko eza mukolo biso to ko loba na Mélodie ke to kotika la robosa na route. Voilà. Mais maman, organisation au Boussali on
ndenge nini bosalango bino baartiste kaka to kozwi mpe soutien libanda? Oui, tosalango baartiste kaka mais na bandeko oyo moke oyo baza pembeni oyo bakoki kosoutenir oyo bazalaka na biso batambolaka na biso baya Jano Binan merci, baya assistance ça merci, babina filé Ig merci, et puis pe lisusu na ambassadeur na biso papa Christophe Mozungu merci mingi lisusu na nyonso osali mpona biso donc totikala lemba te kosenga o merci tiki no mokolo tokokunda Mélodie. Et bon, on a ministère na bino kozwi soutien moko te? Te nanu te barépondre bino ata na mes condoléances apamba boye te nanu te basouvenir na malamu oza nango parce que yo ojouaki vraiment na Mélodie ojouaki trop basouvenir na malamu otikali nango présence ya Mélodie sur scène eza souvenir moko ya motuya oyo tokobosana te présence na ye prête à servir respect oyo azalaki nango sans problème sans polémique à répondre à tout na kimia donc souvenir ya makasi to nango yango wana bandeko oyo bazoya soki bakolandaka mwa lokolo wana esala bien tomona mpe Mélodie mosusu abima mais esengwa makasi ezaki Mélodie etikeli biso mwana gloire à Dieu. Moi liloba mpo na famille ya Mélodie? Courage toujours na famille tozalaka na bango presque chaque jour courage na famille tokotika koyebisa bango te ke non bazala na courage nzambe apesa bango makasi nzambe afortifie mitema eza ya kozoka ezosenye na minute oyo quelque soit malobo tokoloba na bango ekotikala kopesa bango kimia te alors moto akoki kopesa bango kimia akoki kofortifie bango eza ka nzambe nzambe wana fortifie mitema na bango akonsole bango et surtout nzambe wana azwa soin ya orphelino atikali nazo rappeler na public oyo ezotala biso nazo rappeler na baadmirateur ya Mélodie totikali na orpheline moko boye quelque part le temps tokendaka kotala baorphelin eza na orpheline moko atikali nsima na biso abakisami lisusu likolo ya baorphelin tozalaka na bango. Merci. liwa ya Mélodie okoyebisa biso nini? nga na eloko oyebisa bino te parce que Mélodie akufi na kati ya chambre na kati akufi mutu nyonso amoni ke Mélodie akufi donc oyebisa nga ke naza na eloko oyebisa bino eza impossible mposo boyebaki eloko toyo osala te mutu anga aya te donc Mélodie akufi c'est une actrice comédienne oyo biso nyonso toyebaki abanda ye mosala avant biso bango bato babongisa ye nzela oyo biso toleka lelo donc nga nayebi ye depuis groupe sans souci naye omona ye mpe na banzonzi na temps wana banzonzi nga CD c'était parmi baartiste oyo nando olinga mingi nando olinga ye mingi et puis à un certain moment nando omona ye lisusu te dikunde na ye oyoka sango na ye ya liwa et ça fait très mal parce que aza moko ya ba icône ya théâtre congolais so na koloba na exagéré te mais je suis dans les bons parce que par rapport à musala na ya sala c'est bon vraiment sikoyo ndenge asalela musala na ye nde lelo atiki biso contenu ya famille nde lobi ke famille ekomi kobendana na monde artistique yo koyebisa biso nini? À part famille ya Diana Makila ba artiste nyonso bakufa toyokaka makambo nayebi te famille na ye ebendana na famille artistique parce que towela nini mpo esika bakokabola biloko ya Mélodie tozala te biso toye koassiste soki bakundi Mélodie topupoli mapapa topupoli bilamba tokei donc towana eloko towela na famille ya Mélodie te loba famille na ye nde bazala na eloko ya koloba na biso toloba na bango eloko te parce que famille biologique reste toujours une famille biologique oyo eza famille artistique tomikomisa bandeko me toza bandeko te toza bacamarade tosala nde mosala moko donc towana eloko towela na famille te so famille balobi bokunda Mélodie na prince à cinquantenaire libanda wana tokunde libanda parce que famille biologique moto elobi donc towela eloko te artiste yebisa biso souvenir nini oza nango à propos ya artiste na biso oyo atiki biso lelo à part mosala banda osala na ogarde souvenir mosusu te parce que tozalaki bamuziki te totikala komona na esika moko te ntango Mélodie osala mosala oyo nga nazalaki na ndako na otala ye na télévision donc souvenir ya malamu oyo nga na garde na ye ezaka mosala oyo apesa ye biso c'est fini. Tomoni bato ebele bacontribuer banzoke nyonso tomoni moi quelques personnes bacontribuer mais ça peut banzonzi ebele pe bato ebele basalaka tonzi bacontribuer te eloko nini esali ndenge wana dire ça koexpliquer yango ezalelanga mwa pasi
parce que nga na ko pesa $50 na ngai raison oyo exaucer qui a la spécialité na éviter le quoi ngai tem na gera ba poche bato wana nyonso moyen pena ya robeta lisolo ya rozanga ko pesa na bango ezate pour nga tem na futa bango pona ba ke ana mbongo ya maboy ko pesa na ko ka ko expliquer ngote na robeta lisolo ya o nga na moni nga na pesa ki ngani ya pesa ki o na kuna pesa ki o a pesa ki te tom susu ye contribution na eza ndenga bandeko ko la na famille ya Mélodie mikolo nyonso et ya de contribution ndenga bandako lela mikolo nyonso et ya de contribution donc à supposer ba lokwa ba mama via ba Pati Melanga ba Marie-Jeanne Bololé depuis sanga matange ya bango batambola kaka et so mutu lokwa Pati peut-être apesi mbongo te to luka sous cotisation nini pourtant on a disposé que ça déjà cotisation donc voilà to ba mavwanga moko boye lobi vina ngada diki kambala personnel bazuka ba mavwanga mo ba sali vraiment hein bote na compte que to za bato to public ngale lope ko sa ngita ngite yindi pe simba e pona fi de ouf satan non likam na fait dara de ouf omoni pourquoi pour landara ndenge mutu na mutu aza au même matanga Mélodie ezana kimia po et sali moi mikolebele sali moi mikolebele sali pe na moni ni po organisation za la bien so ba yaki na ngoka lelo lobi ba bimisika bino bonya bolo bani omoni ba négligé matanga na on doit féliciter bino vraiment ba négligé matanga na so ke daki matanga kingandi balinga ba lection une semaine ba pesi ba communiquer ba luki mbongo yango ba bomba ki yango ba bimisa na moment nango papa soki na vie olingi ozala bien zo mato ikanga très bien koyoka de gauche droite te zwa zala yo neti nga tellement na nga mimika bon fi de ouf na mona na ngelo tata lelo finga lobe finga loko échanger ngezate tellement nzambe kaka obomba obatela nga yango moni maman Mimi autorité au jouer na maman la biso Mélodie parce que yo sabi moko ya artiste o sepel sera vraiment population publique na yo ba fan na yo relation ya malamu zaki na vraiment na maman la biso Nicole Mélodie et loko senga passe na soit temps jouer na Mélodie to kutana tende to zala na bino et moi ngita moi ni en tout cas na Mélodie to sala yango te j'ai regardé Mélodie seulement à la télé na groupe sans souci si je me trompe pas na bango bonyata ba câble na bino non problème ya te maman problème na soit vraiment tenté à jouer na Mélodie mais j'ai regardé toujours la fille na groupe sans souci à l'époque wana non ngana zala été na yo kotala isusu na ba CD ndenge daki mo sombi CD oyo na ndako tali wana non ngana intégrité là na ko intégrer daki déjà non mona été déjà ya déplacer ndenge ka tokendaka ko luka pona ba vie na biso quoi akende na yo mona Mélodie kaka ndenge kufi boy en tout cas na soit vraiment tenté à vendre na ye merci beaucoup to mon truc qui obéit parcours ya maman la Mélodie a outaki na groupe ya papa na biso sans souci mais tout ça li absence vraiment il y a artiste il y a groupe sans souci qui est remarquable surtout lobby na veille mortuelle et puis les lopé donc mona moi ndeti ba ça peut être na nga dobo na Q pour na ni logo wana bon par rapport il y a Q na Kia yo yebi pe mimika bon alobara mama yo kaka en tout cas na nenga mafweba na yebi penze lo ramu voilà maman na lingara ko loba o na yebi pour lelo ekanga ngai te na lingara na loba o na yebi so na yebi keza a na loba na batukara eza a soki na yebi eza b na loba kaka b ngai mimika bongo na joie na Mélodie te na fréquenta to sangana te ndenge to sala moko Marie-Jeanne Barcelone Coquette mon ngita na biso ndenge za ba Cardozo ba princesse to gena ba roro to gena mon bien station des arantuka na Mélodie to sala te to mona na te boye nde to zana ba teka na ebe palais teka na la lobi tongo no bima show papa air epuseni en tout cas na Mélodie to sala te to kutana pete ke to vanda to jouer pas ensemble te souci na ngeza la gi na jouer na yema le maître des temps et des circonstances nzambe à permettre qu'il y a tika biso maman ndiro ko saka na te chez na ngwe
Zamala, Lydia, Dada International, Mama Loso, tout le monde est là, dis-moi, Patim Belanga, Artistes là, voilà, Nana Amelia, Mama Chérie, Michaud, Bozo, Chocolat, Baza Bamanizo, Sundiata, Loulé, Lourma, Marie-Jeanne Bololé, Mama Lomboto. Voilà, la corporation est bel et bien représentée. Ça, c'est la force d'une corporation. Ils sont venus tous rendre hommage dans le Gonabango. Omer, Mukamba, Petra Pepu. Maman Villa, Queen, félicitations. Elle fait partie du comité d'organisation Zuma, qui nous a aidé avec le film de Mélodie. Merci. Voilà, merci beaucoup, Maman Epela. L'honorable Christelle Verna, qui hier était venu juste au siège de Moussima pour présenter ses condoléances. Saint-Julien, ancien du groupe Sans Souci. Tildengang, Louis Vita, Paris. Voilà, ça c'est la compilation. Marcos, Adassa, Jérémy. J'ai pris l'avion pour Pointe-Noire et récupérer la dépouille de notre consoeur Mélodie Badiama que nous pleurons aujourd'hui. C'est ce rassemblement, cette union des comédiens qui a fait que, ensemble, notre sœur revienne et soit enterrée dans Mabela Bakokonaï. C'est cette union, c'est à NTPC que je vais saluer ici. Je vais saluer cette organisation et je vais saluer le Congolais, la diaspora congolaise qui vit à Pointe-Noire, qui avait organisé des obsèques déjà à ce niveau digne. Tous les Congolais de Pointe-Noire et les artistes particulièrement de Pointe-Noire se sont montrés, ont montré l'amour qu'ils avaient pour leur sœur. Et ici, c'est pour moi, au nom de tous les comédiens, de leur dire merci. Dire merci à la famille Mpoi pour l'organisation, pour la mutualisation des efforts. Et dire merci à tous ceux qui sont intervenus d'une manière... la TV Mutaliboso, na film na Zola de Oyatakanga comme principal.
Mélodie, elle était une fille très sociale. Tu vas te belé, Mélodie bien té. Elle était très sociale. Et puis, souffrir. Je me rappelle encore en 2012, on a côté d'un groupe né, je passais de moments de vache maigre. Oh, vraiment, on a pour souffrir. Ce qui Mélodie a signé Makingata Kotsanga la théâtre, peut-être c'est dans la AVC. Mélodie, à Komakatina niveau, ce qui a la télé, il faut la télé, je crois qu'on a zolo ma famille na epi. Même si na mafuta, abane kolingata molanga la indi. Boka Mireille, ou indi bepona nini, okomona ozwa mbongo, apesina somba mafuta. Donc cette dame que vous voyez au Lalo, azala bateau balikaki, azala bateau bamonaka ebola, mo attendez le bateau a traité mélodique ya kufina sida. Moi je la connais parce que azaki fille abandaki oboko makambo na mutema. Soka azana problème na ye agarda ngo pona ye moko. Stoma na ye bandaka la depuis to zalanga na ye ya niti. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 7 mm.
Papa, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,